Il va tuer. Ya. Au moins que ce que ma belle. So soit lobby. So lobby. Bunda oza comédien bunda na kombo na yo. Tika na kombo na nga soso. Yango azolela. Yango moni azolela. Voilà. Ozomona. Po aleli atali habité. Makambo ya tete koloba na TV. Voilà. Ayebi pe mo ba nanga mwandambo. Muto kuta pesa biso ba $5,000. Oh soso. Muto kuta pesa biso ba $5,000. Tala ndenge ya teta sambushi. Tala ndenge ya teta kosele makambo. E boni ngai. Kana pesa te loko te. Akofinga nga lolenge nini? Lolenge nini? Bunda na makambo na yo, bunda na kombo na yo. Est-ce que tete kombo pezaka? Soso zo continue koloba. Botika nga na bongisa na bandeko na nga. De Madame Belleville était ya biso pe e bongisa mabala komona neti makambu wana vraiment les kanawe tonga ya bana na nzambe surtout na kilelo église comment place moko ya compte à rendre et comment pasteur na bandimi ba sœur ba diaconesse ba zotelemela maman pasteur a olata boya otia ba kabelo otomona comportement ya maman Milo ndenge azo affiché à la personne de Madame Belleville. Oui. Maloso abi bapesi pe mwana Janite. C'est que moi nazando ya Jani. Babota na Janite. Na ajini na ngwana ma ya Jani bon éviter pour mibali pe bakipate maman lo saki déjà mukolo par rapport ya Jani. Non c'est to ka maloso si obala wana nzembo pepe kale ba na yo. Ya. Akufo bena lisumu na. Le bato musu ba changer langage. Mutu nyonso so mabe pona ngai akokome boso na ba kome boso no te bongo bato yo zo finga. Bango pe ba la kelo mabe. Ba bitango cha mosapi boy opez. Ezongela yo. Ya gabe za na temps koloba na bato te ke nazo sala prière à 5h prière à 6h pour ba koma be bon son non. Atali rétroviseur. Voilà. Atali passo ya pesa bato. Atali amoni no lolenge ya choka bato. Ya bien choka atalo ba obel. So lobi. Olela na masumu na bino. So ekata na poso so olela mingi. Ya. Atali arto ya salaki bango. Babino Belleville ko leka inaperçu. Il faut zonga lisusu na Belgique. Toli ensemble. Voilà. Ozomona bakutani bavandi balie mundela kutaka mobenga na baona restaurant babima soso leli soso balela ka elingi koloba botika kokota tembe na vie ya Belleville botika kotia tembe na vie ya Belleville. Merci beaucoup Bianca Zanga. Tomonaki atterrissage ya maman Belleville Conti na Belgique et aki kokende France parce que kendaki na soirée kendaki voyage moko ya ki obe professionnel ya kendaki marambu o etali mosala na ye et tomoni retour na Belgique ba diaspora ba ndeko ne ba comédien ndenge ba yambiye lisusu. Vraiment Samiga bola mamuta to chango na sali banga. Nzamba pasola ngo ebima kaka. Amen. Au Belleville kuta ki ne mutu mo déjà partir à France pas zonga na. Voilà. Mais tant bande connaît ba pour tala rencontre wana kolia wana da mundela mona zo comprendre te. Oh première dame tondenge ni mundela bi non. Restaurant bat bazo ko su ko kota te pour Belleville za ki wana. Mundela abi asné la président Hans abi fobo bima. Botika place so soit leli so soit leli ozomona pona nini ba asuso bazongi cité que pour Belleville mbaki bango te ba compter parmi ba diaspora voilà batangi Mama Karine Pala Jassa Belleville Jassa Ixi pesanga Jassa son evolo kobono bato misu neto yebite so to cha bango ya pe Jassa yeba kondake Jassa bato misu to yebite to te misa bango wapi
ça va casquette moko boye on jouer place mususu kuna pas maman Bellevue moi ebo benga ezate bokaboli wana soso bokaboli wana euta na côté moko boye lelo ebebisa théâtre vraiment Samy Gramone loko moko boye na vie Colette Ramutu casquette eza yete très bien ozomona tomonaka ba Pierrot Ndombas ba Omar Kabongo a joué na Bella a joué na SB et créer un problème te mais ça na batu misusu kaka soki a tourné kaka na Bella SB ba bengeli soute ba benga Junior te poani soso ba benga sous Junior te poani ba benga mama top te poani azokota tie pas Bellevue asalini maman manda l'état moi si nayebisa yo oza na liberté provisoire oui komi kanisa teke babeti yo karaté babeti yo karaté otanga komba Bellevue on dirait Bellevue atangi suko mo penza otanga komba Bellevue afinga Bellevue na komba Bellevue ozomona natangi kombo na eva Bellevue bokenanga ni basakane na kimpese boy na bosila liyo kindumbo sila sa yango Bellevue sala kala otika bato bavandaka kimia ko soki olinga toboya ko toucher nani personnalité ya mama sila parce que to pese respect de to pese valeur ko soki tobito bano déborder ya yo yebi ozomona oyebi bato okenango kitoko parce que parcours asila yango te ya Bellevue tango olingo ya na te votre traité Bellevue mutamisa potali rétroviseur asila otali rétroviseur a vie asila te si la kota na vie soni par rapport ya Bellevue mais to linga ko kota na ba vie privée na te to linga ko koma wana te parce que to ta la Bellevue azo reconnaître que wana za ndeko na ye soso Bellevue azo reconnaître que wana ndeko ne pas bendi biso matoi ya gola latanga kombo na yo ko kanza teke ndenge yo za wana ozofinga komba Bellevue bato bango te muto bango te mokimo yibe yo sa na Sudaf Bellevue na Kinshasa ko yiba te ye ba boko mini pona moyibi ozomona babeta ko bimana mibali ya bato na Sudaf nani ba Sud-Africain ko le batala moyen te babeta babuka la minu ozonga na vie mutaka lobosani kosala ba je wana te tango yo zo ya ko finga Bellevue ota omimona ke yo ndo za na monopole ngana ko te matene na déplacer langage kota mama sila parce que eza ça dépend de l'éducation mais ke bana yo so zo yo kate pour discuter ne bo discuter na jemima o luka po sala ki guerre na jemima te mutatinda te kabima na yo jemima te mutadui jemima te mutatinda te kasakana ya gola jemima te mutatinda te alalo na matanga ba mislo na sima bakiti jemima te oui jemima te mutatinda yo kiboniamano kibondumbano ya salite yango zo na TV po finga mutu aza responsable yo betindi jema sali yo ko sala ngote yo réclamer botika vie ya Bellevue aleli mingi ye moka ko bosenga omoni ngote soso zo senga pardon aleli asengi pardon soso osenga pardon soso osenga bolimbisa ye soso olela tango iso soso asengi pardon biso te akomo komango ti na ba YouTube soso komango ti na YouTube akomo luka kimia totombola cinéma congolais mobili bozoya na ben si tandis que soso ye moko azolela olela yaya soko beti machine bolelo akomi ko nzambe akomi ko vana akomi comprendre ngo que lelo na perdre gesho lelo na perdre exipe changa na perdre dina na sali boy yaya na mama Bellevue yaya rola mama Bellevue j'ai mama Bellevue ezanga na film na bango ezanga mais lelo koyo ye moko a reconnaître mais tant azo reconnaître ngo est-ce que bato na bakoza sona makasi ya ko tourner tandis que ba ya tete bazawana ba mauvais conseiller
soki lelo bazala ki vraiment batu moko ya malamu ya teta babando tsaye ba film nyonso chaque film ba otiaka e ba otiaka e ba otiaka mikosi ya ba otiaye ta e ba tiaye ki tshele lo nyonso asali e ba tiaye te e via vanda po e ba tiaye e ba otiaye ta bakopesa mwana ne ndenge nini tandiske na nombre bana oyo bakontaki batanga ye mwana mama loso te maloso soki olingi osala comédie ça va mais soki na ona ndenge solo mare okota na terrain glissante oui po mama loso akozwa baanalyse moko na oyebisa yo mare akosembwa makingo lokwa ya tete ozomona po ntango yo ozolingi osakana na personnalité ya mowei po soki eza bongo te yeba mpe famille ya jani tala kutu yani mosi kosekaka pamba asekaki eloko ebomi jani eya tala nde bafingaki yani mosi lokwa ngulu na ligorodo ebongo ye mama loso baotali so nini mama loso ya jani azala mutu ya bato Voilà, mbote ya baebanso bazili baku ya kolanda biso etuluku ya bato ba otala biso na etandoike matondo mingi tokotaka na etandoike tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso na lobaka yango soki bino botali biso te seke biso tokotala mate à toute la grande communauté de la famille Libota. On est là vraiment tozali wana et na lobaka yango tangu bango ba ofinga ba loba biso toyaka toujours na recadrage avec Samy Grahamba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité est benga bisoto sala obe analyse. Matondo mingi na tatanza komba a bomba bisoto lala to lamuka e yo ben ngolu na ye soki ya bombi bisote c'est que mo bombi oh a bomba biso a bomba en vent parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui donne la souffle de vie. Moto pesa biso pe manabo mo itokolo bakara lokumu ezonga et pas inaye. Un grand merci à mon boss Igeting depuis États-Unis et na tonto Yamse Yambe Bolanga la bolole nkemi okolanda émission na Top Max officiel okolanda ngope na mwana suka ya famille Libota. Là je vois déjà ma consoeur Bianca Zanga en tout cas bambote na yo. Et un grand merci à la poutine de l'écriture, Maman Kioma, la richesse de l'écriture, Maman Valeur, oh lelo, langage, et abatomorsu c'est comme il faut changer pour na écriture, ya Madame Belleville Balobi, bisonnior so tombola théâtre, to tombola cinéma congolaise na biso, po ba moni makambo Maman Belleville, oh sala, eza makambo moko ya minene ya malonga, po na culture na biso et bon séjour à la poutine, la richesse de l'écriture, Maman Congo, Maman Kioma, la poutine, oza se séjourner, kuna na mboka ya mindele, akoma ki pe na France, et bandeko a France, to mona ki ndenge bayamba ki Maman Belleville, kende ki voyage moko ezaki professionnel. Un grand merci à Dajuna Simaya Bilili, et na Anthony, mon face, ba osala mosala bango, et là la terre. En tout cas, le lot tokoloba penza ya ebele ezali tokoloba, tokomeka pe ko sala analyse, on a invité na nga ya lelo alobaka tellement bien. Bolingaka vraiment bon après ça ka Dieu yangana ye ezali bien kazanga et mwana suka famille Libota après liwa ya jani makambo ebima ka akobima tolali tolamuki tomoni su malo sabimeli biso oye pa bota na ya jani
tolali tolamuki lisusu tomoni ser moko soki chronique journaliste asaka politique na kombo ya Bijou aye koloba tangi kombo ya moto azokisa président Mimi 2 minutes ya lukaka moto nani azokisa ye batonga ye plus de 5 ans 4 épingles des choses comme ça et alukaka moto ngo ser wana aye kotanga yango mais YouTube ezalaka zone turbulence awe yi politique était awa pe bakangisaka te soko kangisi moto yebake moto akobima po abomi moto te to yaka kaka to sala analyse et to kobeta lisusu lisolo ya film na biso discrédit avec l'écriture de Madame Belleville ezalaka waouh et top écriture de Madame Belleville lelo ba comédie belé ba changer langage to kima mbangu na Belleville TV to landa film na biso discrédit l'écriture à Madame Belleville et rataraté. Un grand merci à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial mécène à Rakara Moko Yawili Moucheni de génération en génération montant et bi passi à Monsangi et pourquoi pas aussi Olivier Songanti la nakata window kona Namibi nangai mon avocat de sursure maître Christian Bassonsi sangala zana raison nanga a ressemblanga kitoko papa l'aimanteka depuis France et na mon boss mon corps solera tellement kitoko papa mabele na société na ye SAS mabele o ezali société ya monene ya peinture kuna na mboka ya France mobali ya batu ya maman Judith na pesi binombote da juste kozali loba moko na ngai fungolela ngai etando ekena nga po to solola to sala analyse tango bango ba finga kabiso to yaka obena recadrage bien kazanga mwana suka famille bota boni sango na yo ezimwata na oyambo lisusu te vraiment Sami Gamba merci voilà. Merci na ba mélomane nyonso tout oyo balingaka biso vraiment merci na tata Nzakomba na tema oyo apesi biso abateli Poutine de l'écriture abateli Belleville abateli famille libota mobimba en tout cas merci na notre autorité morale Belleville télévision bon séjour non pas on sous Belgique pour total sous ba vidéo ba lien ba en tout cas vraiment maman profiter vraiment na ba séjour na yo ou melanza mbalola kaka abatelo na eloka kolia eloka komela na na transport donc tout oh nyonso to ezaba yini bazo calculer pona yo nzamba lola tango musika vraiment merci na dongo lesa nzamba Versace et Odette lesa maman na le lune et merci na mifi lesa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta 001 et Karine Zanga Jocelyn Kialuta Patricia Branco agence Ezamoko Ada Jolubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris Païwa Rose Minga Zawana Armeline Tumba et le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à maman Sakina la grande H et merci na mamita Dina, merci na la maman chérie à moi aussi et merci na maman Gina Mabiala ya vraiment yango wana papa mabele motema batu ya maman Judith ya bino vraiment yango wana et na bosanité la grande dame Béatrice ya yango wana vraiment donc et merci à toi aussi Sami Gamba merci na Dadju et ba question yo biano yangai voilà biaka zanga ma concert que j'aime beaucoup et dio na biso vraiment et zwaka batu ba lingaka yango mingi et to kota non na écriture ya maman avant to kota non to ki maman zongi France et azongi Belgique to moni ndenge ba diaspora ba diaspora ndenge ba yambie et to bandaka non na écriture ya maman parce que to yako défendre Belleville quantité mais ko défendre ba valeur o ezalaka ebana ye yango esalaka ke to benga ye la poutine de l'écriture to benga ye et la richesse de l'écriture to benga ye mama Kiuma bien kazanga discrédit avec l'écriture de Madame Belleville souka na film non ya voilà Aziza formidable non c'est pelana ya Aziza Mikolo sala je vais kitoko non voilà en tout cas lobby film ezaki vraiment sombele au pesi mbwambwa boko voilà na zo film kitoko toena nutangu passer abi aso gangela
aogangela mama Milo na papa Alain et papa Turbo azaki na mama Bellevue azaki wana nda ozebisa bango abibino boza ba ancien église fa boza ba exemplaire comment bino moko papa là aussi ça cultité obimaka bongo donc azotelemela bango vraiment beaucoup plus ezaki te que pour akitsa bango devant papa Turbo mama Bellevue non abandontel sa bango ba valeur na bango oyo na kati église donc bango bazaki bato mo be fallait baza vraiment exemplaire quoi parce que bino boza ba ancien l'église ma bino bato bo banda ki yango maman Milo abi jamais abi wana eza abi pasteur akoyi ko ignorer bango te et puis tout monde qui keti ayaki wana bandi ko sa papa andi ko sa papa na bango abi non abi vraiment wana eza titi d'abord na nzambe te comment basali bino remarque papa la sili que na beta yo oyebi ko ignorer pasteur ana ignorer biso maman Milo abi foti na bango te a gagner milimo nota bana a comment benga bon kaka ma chérie bébé ma jolie boya abina mungongo kutu ndenga tsaka ngo en tout cas vraiment pasteur Turbo te wana mama Milo abi Bellevue akanga bana ni to comment benga bon kaka mama chérie ba mama banini boy en tout cas vraiment et to ekota la tableau ya Maman Aziza papa Alain et nani oyo papa Gino na mama Top na papa Guy baza ya na leki papa Gino ute poto aye azo réclamer bana ndenge Aziza keno tika bango na nini to mona ki makuba kuba aza leki ya papa Kofi donc mbutu ezalaki kotonga ndo bango bazo ka par Aziza na bango donc papa kutu makamba zolo bako papa Gino etali bango te do bana so ba tika la kana Dubai kuna ba tika la ozomona et te kotala susu tableau oyo ya Bellevue na Aziza. C'est comme si on dirait tant Bellevue zaki na mokili bazaki on dirait lisanga moko voilà pour kobima kaka Bellevue bima boye Aziza moni a Monica sorti na bango boye suspense on epesa maki na bango mibala vraiment c'était terrible quoi donc bazo yeba na te bayeba ni wapi bakutana wapi papa Turbo atuni bango botanga école moko ote botanga école moko te boye seke bolinga mobali moko o mobali moko te et quand atuni a présenté pas nani pas Bellevue abi elle c'est ma petite sœur propre Aziza a présenté Aziza bi maman passé à Bellevue Aziza beti Bellevue loko moko bo abi est-ce que otika makambo wana Bellevue atuni makambo nini Aziza bi ko sala semblant te est-ce que otika makambo wana entre parenthèses to ebite sineki wana to ebite za ndenge ni donc lelo eza sombele yo moto tali yango te kota na Bellevue télévision otala film oyeba Bellevue na Aziza bamela cigarette ensemble bamela masanga ensemble babimana mobali moko toyebi te donc biso na bino tokota lelo na 16h30 na Bel Art Télévision to remonte un film c'est 8e épisode en tout cas vraiment il y a une totalité zonga na premier épisode petit na 8e épisode le en tout cas ça a décidé vraiment voilà moi je dis souvent avec l'écriture de madame Bellevue était abisope et bongisa mabala comment la neti marambu wana vraiment elle kana etonga ya bana na nzambe surtout na kilelo église comment place moko ya compte à rendre et comment pasteur na bandimi ba sœur ba diaconesse ba zotelemela maman pasteur a olata boya otia ba kabelo otomona comportement ya maman Milo ndenge azo affiché à la personne de madame Bellevue oui et ça ba comportement vraiment na kata betonga ezali ozo mo to pena mosala nzambe ayepa makambo tozoloba ye moko paza na kata nini o ayebi yango ayebi ke na église et que na kaboye ezonga kaboye to mona kango mso mo bote to mona ba différence n'est pas ba protocole au mona protocole azo bana batu na bango bataka liboso ata mutalati mabe ata mutalati mabe fatia kaka liboso et pas pasteur ata ngana ma pasteur mo pe na ko nyonga te kana lobela ndenga mabe mena sala remarque pour la carte église daso mi ko olati mabe zota foulard ta likolo mais batu musu bataka foulard to mona sera une église aye na colant aye na cycliste en église bodi pa mukuse iye pe protocole aye kindi boso wo non
osomona ba comportement ya ba mama milo mama milo za muto kosangisa te n'église a mutuka ya kopanza ma pasteur est-ce que ça droite à tchaka belo amila bien ala ta chaussure moko ya bien ala te loro moko boy parce que tant a benga mi maman pasteur face à la présentable normalement voilà oui ça te que maman pasteur écoute za mokambu boy alingika kolata boy na boye mais soka lati te bango ka batal boso batonga ma pasteur wana salité ma pasteur ana bo mais oui il faut qu'on la propre lokola maman na biso emi kutino il faut qu'on la propre lokola maman na biso madame ya papa la biso ngalasi il faut qu'on la propre lokola base ba passer otomonaka ozomona mais tant maman passer akoyaka bonga ina na liputa na to na mutu alati changer couleur liputa mususu libaya mususu bino kaka mama milo mtaliboso abando seka soki tanga azomona mosala nzambe mwasa mosala nzambe azoya aza présentable ozonyongela suni mami ozonyongela nini ozomona tala place etonga ya bana nzambe ekena kokoya yango wana. Merci beaucoup Bianca Zanga. Tomonaki atterrissage ya maman Belleville Conti na Belgique et aki ko kende France parce que kendaki na soirée kendaki voyage moke aki obe professionnel kendaki marambu o etali mosala na ye et tomoni retour na Belgique ba diaspora ba ndekone ba comédien ndenge ba yambiye lisusu. Vraiment Samiga bola mamuta to tchango na sali banga nzamba pasola ngo ebima kaka. Amen. Au Belleville kuta zaki ne mutu mo déjà partir à France pas zonga na ye. Voilà. Mais tant bande connaît batali arto ya salaki bango. Babino Belleville ko le kaina persiste il faut zonga lisusu na Belgique to li ensemble. Voilà. Ozomona bakutani bavandi balie mundela kutaka benga na baona restaurant babima soso leli soso balela ka elingi koloba botika kokota tembe na vie ya Belleville botika kotia tembe na vie ya Belleville pour kotala rencontre wana koliana da mundela mona zo comprendre te oyo première dame to ndenge ni mundela bi non restaurant bat bazo ko suko kota te pour Belleville avec wana mundela abi asnela président Hans abi fobo bima botika place so soit leli so soit leli ozomona pona nini ba asuso bazongi site ke po Belleville yambaki bango te ba compter parmi ba diaspora voilà batangi Mama Karine Pala Jassa Belleville Jassa Ixi pesanga Jassa son evolo kobona bato misu neto yebite so to chamba munda ya pe Jassa yeba kondake Jassa bato misusu to yebite to temisa bango wapi yango bato misu pe bakomolo ba to tombola cinéma to linga to luka kimia na cinéma congolaise to tombola cinéma na biso langage ekomi obe changer po bande comme susu pe ba comprendre place mabe oyo wuta lelo tout le monde presque bato nyonso ba comprendre que mabe zo wuta bwe muto ayeko kabola théâtre soso leli muto ayeko kabola théâtre ayeko bebisa théâtre o ezake mutu na landaki vraiment Junior Lusaulu alobaki yango na émission ya demeure nyangi attaché de la presse biso ayaki alobaki vraiment bi elo nini esalaka ke ngande na zabwe na artiste na jouer soki na jouer pas maman Belleville la kisi ke na komi famille libota ou bien na ana droit ya ko jouer place msusu te pona nini balingi ko laisser ba casquette moko boye ko jouer place msusu kune pas maman Belleville moye bobenga ezate bokaboli wana soso bokaboli wana wuta na côté moko boye lelo bebisa théâtre vraiment Samiga mone loko moko boye na vie koletera mutu casquette eza yete très bien ozomona tomonaka ba Pierrot Ndombas ba Omar Kabongo a joué na Bella a joué na SB et créer un problème te mais ça na batu misusu kaka soki a tourné kaka na Bella SB ba bengeli soute ba benga Junior te poani soso ba benga su Junior te poani
babengaka mama top te po ani babengaka mama milo te po na nini mama étoile babengaka te po ani babenga ndeni ba finga ozomona yango tolobi toke kutuna na conteste ya kofinga te etant que baza ba comédien na ba comédienne po na nini babengaka bango te très bien ozomona lelo ba mama top se méfier po na nini bazotala bato baza même pas na ba valeur bana na bango bazofinga bango mama top avanda bo atali moto aza na valeur ata na cheville ya dada te azofinga emsu ndako dada azofutela ekota 4 fois ye awa ekota bandako na bango ata ba 4 fois na bagarantie na bango mais au grand jamais omona nani oyo dada atemi amanke mutu totaka omona mwana ye tete ayeki na tv kofinga wana ni badada international basalaka yango te mpo bango baza na monoko te ya koloba ozomona yango omoni peut-être bato misusu mpo na barespect na bango babenda na bango baveste na bango bavanda azala nango azala nango te boye na boye tomona bato misusu bakoti ntina vie privé ya papa Gino kotelema ndenge papa Serge akendaki kozwa mwana na ye est-ce que eza na sens mpo ye nango na tv vie privé ya mutu artistiquement vraiment omoya nango na tv obandi kofinga mutu okoti ntina ba vie privé ya mutu mais tandis que soki tolandeli vie privé no moko anima kwakala oti kochata ta na ye na nini ozomona mpo nini anima kwakala komi ntina niveau ya kosala bongo mpe yebisi bango nakofilmaka mapango na bino moko ye asala maseki te ozomona mpona nini bozokota na bavie privé bato bozokalikilaka te ke nini oyo manière oyo tolinga tokende na makambo yango bachange langage te yaya bachange langage te quelque part comme sa autorité morale na bango amoni ke ase sentir isolé amoni ke ka na ye nde baofinga ka na ye nde baantivaleur eyi wana ka na ye nde bato baocreye bascandale yango alobi bato luka kimia totombola cinéma congolaise depuis longtemps wana azaki wapi po aya bon le temps ya luka lelo comment arna biso etele emata ozomona pendant tout ce temps ezalaka wapi kimia kozala te aussi longtemps bato na ye batia na mutu mafinga nde eza na valeur ozomona moko baosala lelo débat na Gema Ibele gros bébé de la presse apesi mbote tala aye na baesite mo boye ya lokuta na komba Gema Ibele olokuta suka ata na Gema Ibele ye moko ndenge azofinga azokota tie pa Bellevue asali nini mama manda leta mwa mwasi nayebisa yo oza na liberté provisoire oui komikandisa teke babeti yo karate babeti yo karate otanga komba Bellevue on dirait Bellevue otanga komba Bellevue afinga Bellevue na komba Bellevue ozomona natangi kombo na eva Bellevue bokendanga ni basakane na kimpese boye na bosila liyo kindumbo osila sa yango Bellevue asala kala botika bato bavandaka kimia ko soki olinga toboya kotouche nani personnalité ya mama sila parce que topesi respect nde topesi valeur po so tobi te bano déborde ya ye oyebi ozomona oyebi bato okende yango kitoko parce que parcours asila yango te eza ya Bellevue ntango olinga oya na tv otraité Bellevue moto ya misapo otali rétroviseur asila otali rétroviseur avia asila te sila kuta na via soni par rapport ya Bellevue mais tolinga kokota na ba vie privée na te tolinga kokoma wana te parce que tota la Bellevue azo reconnaître que wana za ndeko na ye soso Bellevue azo reconnaître que wana ndeko ne pas bendi biso matoi ya gola natanga kombo na yo kokanisa teke ndenge yo za wana ozofinga komba Bellevue bato babango te moto abango te mokimo yibe yo sa na Sudaf Bellevue na Kinshasa ko yiba te ye ba boko mini pona moyibi ozomona babeta po bimana mibali ya bato na Sudaf nani ba Sud-Africain kule batala moyen te babeta babuka na minu ozonga na vie mutaka lobosani kosalaka baje wana te ntango yo ozoya kofinga Bellevue otala omimona ke yo nde oza na monopole nga na kote matene na déplacer langage kota mama sila parce que eza ça dépend ba éducation mais ke bana yo so ozoyoka te
pour discuter ne discuter na Jemima o luka pour ça la qui guerre na Jemima te mutatinda teka bima na yo pardon Jemima te mutatinda Jemima te mutatinda teka sakana ya gola Jemima te mutatinda teka alalo na matanga ba mislo na sima bakiti Jemima te oui Jemima te mutatinda yo kiboniamano kibondumbano ya salite yango ozo na TV po finga mutu aza responsable yo betindi jema sali okosala ngote yo mais oyo na TV po finga mutu ozo finga mutu na eni nyonso likola teka pola nini po teka komo osala na akoma kosala epa Jemima soso osomona na soso azo réclamer botika vie ya belle vie aleli mingi ye moka komo senga omona ngote soso azo senga pardon aleli asengi pardon soso soso osenga pardon soso osenga bolimbisa ye soso olela tango iso soso asengi pardon biso te soso akomo komango tina ba YouTube soso komango tina YouTube akomo luka kimia totombola cinéma congolais soso mobili bozoya na ben si tandis que soso ye moko azolela olela olela yaya soko beti machine bolelo akomi ko nzambe akomi ko vana akomi comprendre ngo que lelo na perdre gesho lelo na perdre exipe changa na perdre dina na sali boy yaya na mama belle vie yaya rola mama belle vie j'ai mama belle vie ezanga na film na film na bango osomona mais lelo sikoyo ye moko a reconnaître mais tant azo reconnaître ngo est-ce que bato na bakoza sona makasi akwa ko tourner tandis que ba ya tete bazawana ba mauvais conseiller soki lelo bazalaki vraiment bato moko ya malamu ya teta babando tsaye ba film nyonso chaque film ba otiaka mikosi ya ba otiaye ta eba tiaye kijelelo nyonso asali eba tiaye te via vanda po eba tiaye eba otiaye ta eba otiaye ta kijelelo ya kosala po ya omonte ke soki oke mabe ko yina mutu mosusu na mutu soso alobi soso alobi bunda oza comédien bunda na kombo na yo tika na kombo na nga soso yango azolela yango moni azolela voilà ozomona po aleli atali abite makambo ya teta ekoloba na TV ayebi mpe mo ba 1 na nga mwa ndambo mutu okuta apesa biso ba $5,000 mutu okuta apesa biso ba $5,000 tala ndenge ya teta sambushi tala ndenge ya teta kosele makambo eboni ngai kana pesa te loko te akofinga nga lolenge nini bunda na makambo na yo bunda na kombo na yo est-ce que tete kombo pezaka soso azo continue koloba botika nga na bongisa na bandeko na nga yaya akufo bena lisumu na lelo bato mosusu bachange langage mutu nyonso azo mabe mpo na ngai akokoma ebosono bakokoma ebosono te bongo bato oyo ozofinga bango mpe balakelo mabe babi ntango otya mosapi boye mpe ezongela yo ye gabi aza na ntango koloba na bato te ke nazosala priere à 5 heures priere à 6 heures mpo bakoma baebosono non atali rétroviseur atali paso ya pesa bato atali amoni oyo lolenge ya shoka bato soso alobi olela na masumu na bino yaya bavandi bango moko bavandi atali abi te baza clair te baza mabe yo oza koloba ke osala priere mpo bato bakoma bonsono tala soso ndenge azopesa réponse ozomona soso azopesa baréponse azolela abi Gabriel okopesa nani okokomisa nani bonsono soki alobaka bosolo akolakela bato mpe bazoloba ne bosolo mpona nini ye ntango ye na TV alobi soki obeti boye na kati rouge batindaki ye obe mwana mpe pasteur na église ya monene sikoyo soki baye kotalisa ke
oza yaya soni mama soni basani bafingi voilà okotia tolo na sereza te malédiction eza sans cause eza nile sans effet ok bozofinga bato pamba bato basala bino eloko te ya tete mama mokolo oye na basorti médiatique mo ya buzoba lelo bokomi okosela moto akimpese lelo aza na Belgique moto akimpese lelo aza na poto ebongo bino bato ya Dubai. Bon, merci maman. Bokenda nango wapi? Merci maman honorable. Bisa bango mikili ya Asia kuna mikili ya Dubai. Basuka na Lubumbashi. Mama pe mama Sara mabe. Akatisa bango ata mer rouge. Yaya, akokatisa bango ndeni boza ba ingrate. Boza ba irreconnaissante. Boyebi valeur na ngai te na valoriser bino lelo bokomi kofinga nga bokosela belle vie makambo. OK. Ibongo réponse à soso soso azolela mingi totika na makambo soso liwa ya Jani ebimaka makambo ebima kaka tolali tolamuki malosa leki alobi feba pesa pe mwa nembongo yepa botana ya Jani Fai baya Jani Fai pe a l'air ame ye na vie dadi dikambala ba grillonta makasi na te milimo na bango pe ma yakimia me basala ki mosala en formé yo en grillonté pe vraiment maloso e pe solo lukambango ba pe na yoka kiango maloso abi ba pesi pe moi ne Jani te c'est que moi na zando ye Jani babota na Jani te na ajini na ngwana ma ya Jani bon éviter pour mibali pe bakipate maman losa ki déjà mukolo par rapport ya Jani non c'est toka maloso aussi bala wana nzembo pepe kale ba 98 boy wada yama wana pe déjà na mike ya Jani pas au jouer mais na ndimité maloso babilo musuko yaka nango te pour luka base voilà ekitisa yo bato misusu okokoza mutu mo basaleli yo analyse et ridiculiser o regretter pourquoi na yeki na sotiso pourquoi na yeki na likambo peut-être yo nango na ba aventure oye nango na nini po tango ya Jani akufa ki si réellement mama lo sabota ki na Jani il faut luka famille te ya Monica kota mosolo misolo beba pesi mwana te yango epe ko liwana ye me banalize esala mo liwana ye banalize esala ma pe e fongole li bato ebele ba porte pona yoki lisusu à partir à président boba lobaki yango bango pe batikala lisusu ko sangisa lisusu mbongo ka pona président Jani il faut ya lisusu en tout cas bolama mutu et mon anaka na miso bato makambo papa zoro mabia la zolo beza solo voilà o la brina nga bengisa bana ya Jani mibale de to yo kape kaka mais ce que zaneti ya solo na contexte zoro mabia la moni zoro mabia la pesa tata mo boya mo de mutu ne sala tete to bi to swana tantana marbe na zoro mabia la abotaka fille mo boye mama confort asundola ina bana soit na zoro mabia la finga ba bêtise tatana donc na vanda mana sala bo so ke fa mamba solo papa zoro mabia la to robetelo maboko malobi enda ko mobala la brine te wana vie na biso vie via azara ne ba bezi na ebongo ikokoza nango pe po la brine pa kipe na ete ba proche kuta ya Jani ba damisone bongo suko moto kuta ba proche ya Jani ba damisone mais ba se beleti ya ba proche Jani ba damisona yo mina langage ya Zena osenga bivie na ye na mama Denise asali 15 ans na poto mukande yali osala pe me esika rolale yite non omoni samigra Zena po abiende pande la police ebenga na ye na ndako po ayaka na bakuita zongi retard aya tuba mobali mbeli soki makila na ndenge mwana nda bengaki la pulusu nde bala pulusu nde pense benga na ye aya kotala mwana kaka mbala moko na poso ozomona
moi ça bongi na comme baby sabatu non yebisa yo moi ça bongi na kuiti te zela déjà ba kuiti banana Kinshasa ozomona oke poto tiki famille zena famille za mbongo te famille agrifite zena famille ba chaki motema peut-être que grand terre na biso akei poto ake ko luka parce que tout le monde a déjà mutu so ça déjà en Europe ça déjà moi première passe à migra ozomona ozota moi $100 ata moi $1 na moi facilité mukie par rapport na biso na Kinshasa ozomona siko zena yo famille bata confiance nyonso so yipe batekanga katikata lupangu bosaka likelemba yo kende ko mobenga mutabengisa ya so mobala bengisa mais nani zena za mayele tata zoba bo skizenga bo tenir nga langa jote po déjà soki mobali mutabengisa nga ya se kitoko na nge zoloba combien de leki na nga na sima bainga baya na sima na nga ozomona po déjà mobali da sa bengisi nga to comme déjà na niveau robota bana voilà aleki nanga fo baya et pas na biso fait changer ata baleki ya mobali nanga pe mibale fo baya mais nga siko nazo comprendre te bazena bokendela rapporto ya nini voilà lelo komola la libanda asengi aide pa mama Denise na vie na fachi asengi ne pa batu misusu te asengi na président na biso amona batu ba opesa ndenge ya Jani balinga te pa ya le roi ya Jani batu ba opesa ba $10,000 ba $5,000 neti wana to moni mécène na biso papa choisi matata batu ba lobi est-ce 15 oyo Zena fandi aseli obekaka ya Jani maramba ya Jani eleki potanga otanga da $10,000 eseli da keto ezali keto après matanga ya Jani nde Zena yeli biso marambo oyo ya fanda avec ngo eleki déjà 2 ans passés o afanda libanda o trengale libanda pona bakuiti na ende mobali ya ben tala azola libanda nazo continuer kana kuiti tala vidéo a salé à lancer pour le chef de l'État. Vraiment. L'État ni zena zaki nango. Donc il va président Bobo Mandoka ba ba osangisa mbongo pona ye. Bazo zuela une solution. Mais président ta bozuela solution. Boy baka place ba ke no chai wana ba boke libanda parce que mundela za muta ordre ya. Yo zo na ba kucho yo sala tapage na immeuble. Oyo ozo ya ko ganga tandis pe bike ba immeuble ba tusu ba za ko lala bata maladi baza bata ba tension baza mais yo zo ko ganga po ina ba kuiti na. Oyo na kuiti no kota ndako na lala lobi na ntango ke musala bazongela via ba lesbienne meblomo o be wana zeloko na makila ozo aotika tende na tika tenga na ebi mosa zena to banotanga ne classe moko na ni oui nga na ebi copine moto banotanga ne leki ya banani ya ba ilonga Saddam oya vita no beta na vita ozo mona mais ovanda botala boy otali famille oleli ya Zena famille zali otika mama na bino se potika mama se potika papa otika na baleki na yo yo ne baninga basala ta conteneur moko bandeko ne baza bateka na pendant tout ce temps dokenda yo ta carton pamba te wana makamsu sami ga makamba yo ka son te fa olobela bango poto muto osama be fa comprendre que place onga na osama be c'est no sali mabe nga ya baye yo na baye sa migra autant pe mbongo za no pe na charge on pe na charge te na 15 wana yo ozanga banda couper ata pe na basuka mboka banda couper ya ba 300 € ezali oza pe na facilité kozwa po munde nenga za bongo afutaka mutu na se ya $700 ozo mona afutaka odela po yebike ye mona récupérer ka mbongo na ye yo kotika ta na ba 800 na ba nini soko za na mayele na ba $800 ana poso ko futi da ba mai ba nini ba courant ba nini ba parking ba wifi ba biloko ani to okotika na 800 na $800 wana bolamba pe chaque jour te otaka pe provision okoba no bomba ta 300 pembeni ya Zena ye makambo na tuko yebi yango te bon asengi ne pe lisungi pa mama Denise asunga ekaka po mbongo pe ba osungeleza ka mbongo na ye moko ya mbongo mboka mbongo mboka donc mama Denise Zena a servi mboka pendant tout ce temps. Sosa leli ya Zena. Sosa lobi oza muta buzoba. Ozo mona. Mama Denise yoka mawa. Po charge to peso mama Denise okoka na. Est-ce que ça ka ke mama Denise fo ba ka osunga ba artiste na biso? Bazo le biso pe ministre moi si. Voilà. Sosa pesi message par premier ministre na biso moi si.
Maman ministre na biso moi si mukoza na musale bela ko sala kombo neza maman Judith Judith luku nini lukutu maman ministre na biso mama toi qui ndumbe mati tala crise économique voilà tala este mama tala kolia mboka voilà tala to $. Biso bandeko na basi to sepeli to yambe maboko ofungwama matata ponyo azalaka na papa malamu azalaka pe na mabe na ye mais abandaki kokomisa batu ba le 20 te afuti batu mama tala kota salaire mama ba garantie ndako ekomi ezongi na ba 10 mois tala kawana mama tomona ba chege suna nzela te kaba ba chege bandi lelo bien te ifasili sango yesa mona mwasi mama nda debi kotonga tomona ka ba papa ba meka ko sala ndeti ngai mana ko loba na manda papa na biso matata ponyo mutu asanga ka mabete me atikala po dollar evanda mama yo soko beti sete pona to $, ekekita voilà po soki mutu aboko kitisa $, yenda mutu akosala perte mama zongisa toto ya $, na nonande soko kokoka ngo nzamba peso makasi mama telema yo za mwasi mwasi ndayeka kolela ya bana mama nda memaka 9 mois mama nda yebi pasi ya bana tobaki lo ba fleur coup de chapeau na yo nzamba peso ba capacité mokile ko pesa yo te osunga ba ezena. Voilà, merci beaucoup Biakazanga et émission politique te mais to loba parce que toza na kati ya société et société politique soko lobi nango te yango moko pe ko sa charger na yo parce que toyi ba citoyen congolaise to lobela mayi etali mboka na biso et to moni ndeko moko to lali to lamuki ka na makambo la brune o ndeko bijou a osalaka be mission politique a pesa ki 2 minutes ultimatum batala esoka ko mata na aéroport ya Njili soka ko zongela poto azongo bela nzela ya Braza et atangi kombo muto o ya zokisa président Mimi Igor 2 minutes au président dossier zalaka na France kuna atangi kombo na o ayeba moto azokisa te soit disant ye ayaki ko kote la brine to sa mo analyse wana to kena biso na suka obi elo mono koloba famille gra babi zala bilialia na biloba loba te muto ayoka pasi pendant tout ce temps wana mususu pe kutu likambango mususu pe likambango kuta sane pe lokwa moko bosa nango comment na ebite lo ne suyo elo ne suyo po na ebite basa sa mo sa poto asa ka be mission politique aza soki moto ya politique na kuna na diaspora o vraiment ata yo moko so isuko balobi no ke tanga komba moto ngo oyo yebi atanga ki kombo abiomoni pota wana o basoki so e pa moto kingani te atangi kombo ka ya otanga yaya voilà atangi kombo poso ki président 2 minutes alobi c'est bien n'enga tangi kutu kombo poye pa lukara monto azoki c'est comme ça boke ko ça tombe bien voilà biloba loba justice a poto ezali charge il faut vraiment président Igor voilà président Onsuzo le président la Duchesse voilà papa la biso a Firenze papa biso Devos voilà boko talikambo yo faut bakanga la fille voilà il faut ala kisabiso papa la biso si atula il faut boko talikambo yo il faut bala kisabiso muto akata 2 minutes OK parce que boko comme ça ndeko na biso grand frère na biso pe inapte voilà boko ça pe mso pe vine mo papa ko simba mwana te toza na posa ya fille wana ala kisabiso mutu oyo akata président 2 minutes po ya yebi voilà OK kwa tangeli biso kombo na otangeli biso na kombo na justice a poto il faut sala voilà soki pe omoni ke to ya nango pe na justice a Congo batu pe basambaka poto monanga pe poza faire egola na nani pa sambaka pe na nani na oyo grâce mbisi banda ko swana ti mundela otinda invitation à faire egola kende bakene ezala bongo il faut vraiment kotambola oluka la fille
na ba procédure nyons il faut que la fille il faut le ba moto a baby ça Igor 2 minutes mu Congo to na posa to moni ça peut-être ya lo ba ka na sentiment na kanda ya ko kotela la te a comprendre que na vie ba batela ka monoko voilà très bien Samigra na mona nga ngubeleki na lie na moni biscuit na lie mère olamba fufu na soso na lie na moni bona lie mais biloba loba te et puis toza na kana biso awa to na posa justice fait ça là voilà dossier tozo fongola ngo kala mingi te toza na ndeko na biso mobali ya musicien ba no beta na yolo ba bomiye na la police à Mabanga voilà ba bomaki le 22 janvier jusqu'à présent justice est ça la te King Mat toza na posa ya justice voilà tozosenga justice na makambo yo po soki ba caméra tokofongola caméra partout tokozala na mabanga mutu oboma mutu aza te po o babomi aza nyama te aza mutu likolo $20 komanda opesa ordre bakanga mutu civil babeta ye modele wana boboma mutu likolo $20 atiki pasi na libota na ye atiki bana ne 4 est-ce que yo komanda wana okozwa charge abana wana artiste munene kuluna ayembaka atikala kosimba kulisheti te tandis que kutu ya bana kosangisa bana kuluna kopesa bango conseil botika kuluna eza mabe abana kopesa bana po azwa kuluna il faut ameme na église fa futa kuluna mbongo 5000 toke église abana kosala ngo pa longa génération o ezobeba lelo mais bino bozwi muta bongo bokitisi mutune na mabele ate boleka inaperçu te toza na mabanga tolingi justice esalama général Kasongo ba général Elvis maman na biso colonel Judith maman na biso Karine toza na posa justice président Fati toza na posa justice mpo na ndeko na biso ya mobali wana soki vraiment esalami te asa lobo oboma biso nyonso. Voilà. Merci beaucoup Biakanzanga, c'est très capital koko isa engambe bongo oyo libota elela etkali vraiment na pasi douleur wana ya koboto boti engambe la yo mwana koli mwana belite mwana bo torturer ye nde memi etina liwa en tout cas la pulusu to saka misana biso ndenge longo bani to sala raté na sentiment to saka mosana na biso ndenge comme il faut ya ko sala na biso ba civil. En tout cas Biakanzanga to komi na biso peza na suka moi liloba ya suka sa kondeni ndongo kuta na maman Bellevie mo posali moi vidéo po misusu to mona ba osangisa image ya oyo basangisi asangisi image na ebimi loko la photo moko. Pesa no rabambote misa pesina Obi Samigra et ça la bien voilà nde to mona président de la République ata to mona beauté to mona cortège ne leki to tomboli ata liboko président Fati voilà pe sembota leki maman Denise voilà sunga ça la nga gu avana na Bellevue boye vidéo pe maman na senda maman na kanga no photo to kangi maman boye maman bodole ya soyo talisi maman na zobela maman bo tant na mone bela tata mukolo bongo asali makambo wana yo na soni te za sisia kutana en tout cas mais pas ça bango mabe tant amoni moto asali bongo ko benga e perbité ça za tana bayi banda kuna photo po ba asa bongo de bani ndeni boboma na kuna bino na bino bo monete na matanga kuta ya te ba photoshop ya ba komosa tata mukolo bongo susika kutana ça m'a bien que monsieur Sinango ba dédicace na vraiment merci beaucoup mauvais propre Jean-Paul Kapinga monter ma maman Nassi et mauvais propre Tito d'Acosta. Merci à mauvais propre Blaise Baza depuis Londres. Bibi Chumoswamba, la fille qui dérange depuis Londres. Yao Yangoana, maman Baboke Nina. Bibi Muswamba décor. Aux autres décoration. Kafou pas Bibi Chumoswamba vraiment. Merci na Niki Soka la patronne Doris Mwamba Rosimboui International Kabobo. Merci na
Pati Titenge, merci na Miss Margot la patronne, grâce, merci na Chico Sana, merci na Chaco, merci na Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo du fois belle, merci na Jana Banakaya Motema Rodit Bangala et na mon président Sam Montero Tozani, voilà président Sam Montero et famille Bota Mobimba Bamboto na bino, merci na Dadju, merci na Anthony et merci na mon Sami Amba vraiment. Voilà, merci beaucoup la grande pardon communauté de la famille Libota Bambote Nayo et tout ça toujours wana tout à la film et la biso discrédit avec l'écriture de Madame Belleville et zaparaté parce que elle nous donne des conseils auto vivre dans la société et na matonga mingi begesa mingi et ina ba comportement oyo batu ba sala oyo façon maman Milo a joué et so là qui ça vraiment que maman Belleville a vraiment théâtre définition nango ya kozwa image ya société ya ko ya nango na etendo ke potoye ba bo solo bo soto oyo et tambola kana nzela la katikati ya bana ya Nzambe. Un grand merci à mon boss Igetungu depuis États-Unis et la grande dame Béatrice depuis Belgique, la Belgicaine maman Béa Tamboué et 1 million de fois madame Essimbo, la référence de la monnaie. Maman Charlène Moadi Tamboué, maman Aigle, maman Akendara 5 jours à Kei France, Mikili Amindele 5 jours à Zongeli Bissona qui sasa awa avion et baye et loba non, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol maman Charlène. Un remercie aussi à papa Alain Manteka depuis France aussi et société monnaie SAS Mabele il y a papa Nabiso Mabele société monnaie il y a peinture na kati ya France wana papa Mabele voilà papa Mabele monté maman Judith Bambote na yo et Belé papa Didier Manteka maman Nadine Manteka et pourquoi pas aussi à mon fils chéri Chrismi Mavungu maman t'aime énormément merci à Dadjou Redatum Maya Bilili et na Anthony na Massini va osala musala et na président sans monteur to sala rare musala ezakinga ya bino samigra amba et toyaka na etando ke to finga raté toyaka toujours en recadrage samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise ce qui est sozongi te to kutana mala ya sima kimezala o mabota wa bino merci beaucoup.